S'il te plaît, maman. Ngai na beti combien de tours na agence wana maman. Si on a combien d'agence sur le monde, non, t'es biloko, non, ne combien t'es banini, faut on a sous le lobby. Maman, lobby non, maman, na beti à 5 tours mon bimba. L'agence wana. Hein, maman? Ah, maman. Ok. Oui. Ok. Ah. Non. Pourquoi pas demain? Problème. Ah, maintenant. Pour na yoki na téléphone, on solo ba makambu ya ba agence boye na boye. Ezali kamunini yebisa ngai. Naza na problème moko awa ba maman ba vendre na France. Maman na yo. Maman na nga odile. Na papa na nga JR. Ba vendre na France. Bazala juste maintenant na France pena na kata France. Province nini to na Paris. Na Paris pena. Baza na Paris. Mais bazui ba koli Daddy, ba koli bana batine na agence mo et ça li soki on a que au 6e jour. 6e jour. So na ke kuna ba opintsanga ka. Ote zonga lobby. Lobby so mo na ke kuna ba ote ba koli na comité ya ka susu. Veut ba ta musinga na lembi. Bozo vanda na biso mikolo. Mais botunaka te. Botunaka. Poto pe sabino expérience, peto la ki sabino. Olobi papa comme on a ni. Et papa JR. Papa JR, maman, Odile. C'est-à-dire, babilo qu'on a agence, mais pour nous construire comme une difficulté. Comme une difficulté à resarnater. Yokana ebisayo. Ce qu'on a temps, kaka na siko na zo pesa au secret. Ngai naza d'adilité ya kanda. Goldberg de YouTube. Ce qui coûte ba Gaulois ba pesa na confiance. Mon frère, tozo vanda na lupangu moko. Boyo pesa na confiance, loko nini ezangi. Yo penzo na ba parents na yo na poto. Baza na Paris dadi. Na kati ya Paris. Na kati vini à Paris. Ah! Mais nazo comprendre. Pourquoi pas demain? Yango na tuni bango dadi na bibo za na ba agence mususu te oboko ke le loko. Ebanda bomwana souffrance nangai ebanda bomwana bongo kolela nanga ebanda bomwana tango nazalaki na pasie bazalaki koseka tango nazalaki onyokama bazalaki koseka tango nakweyaki na masuwe bazalaki koseka tango vika tena ngezalaki. Pourquoi pas demain? Daddy. Agence ezali ebele te ndenge ozokanisela. Mais agence eza moko. Yoka na yebisa yo agence FB International, agence ya bana poto. Eloko ebungaka te ngai pe peut-être yo kokanisa ndenge tovandaka na bino na lupango na zamboka tie nga pe na nyata Paris. Bonjour messieurs. Bonjour papa, merci, bienvenue dans notre agence FB International. Merci beaucoup. Ok, prenez place papa. J'espère, papa, oui, nous devons bien habiller sur le karaté. Oui. Nanyo kwa mipenza. Ok. Nanyo kwa mingayo, nanyo kwa. Natinda kabiloko epa ya mwana nanga. Azwa kango te na ba chance. Pourquoi demain soki natindi biloko akoke na agence o biloko bungaki biloko komaki te. Pourquoi demain alela alobi papa makambo ba agence wana osalaka esile alobi na camarade moko akutane na ye alobi agence asile agence o temba na moko ekomi ebuza partout na sengi numéro apesinga ya na benga kibino alobi FB International agence asile alobi papa kobanga te esaka Paris kini te même kin Angola Kisasa Paris. Merci papa, je pense que vous avez monté ça na ka oyo, tu as mis votre belé na ka oyo. Parce que tia biloko
na ba agence. Mais oui. Mais ba agence sango eza ba agence te eza ba agent. Ah, di ba soni au la biso. Agence c'est ça, c'est moko. Ça c'est moko. Awa na France, na Île-de-France, na Paris, agence c'est ça moko. FB International. OK. FB International, une collection Fiston Basende, agence ya Sir. Oh là. Awa ceux qui ont PC. Oh là, oh là, oh là. Zala ciblon et comment. Et bon? Parce que awa tout ça ba conteneur, Oui. tout ça ba mituka, Mituka. tout ça ba congélateur, tout ça ba meuble, tout ça ba biloko même ya kolia, ezana ba tumususu bazar, moi ba carton zawana, ba carton na biso zawana, ezana ba biloko, tout ça ba tala biloko kolia, o ekindaka, tout ça ba conteneur. Bongo awa tout ça na comme la ville, disons na biso ana comme la ville. Et na veni Jean Oscar awa tout ça comme la ville bon na Kinshasa tout ça na avenue Maringa numéro 72 croisement Chaba Asosa. Oui, yango yebisaki. Voilà ndi tout ça kuna na Kinshasa. OK. Mais to suki kaka awa te ndongo dikoloba. Na Angola tout ça même na Kinshasa tout ça ka to tinda mbongo. Ce qui nous connaît à PC awa neoza awa soko PC ka sikoyo na nde tozali 13h awa 13h juste PC sikoyo ndeko na yo to mwana na yo azui na 13h 1 minute na Kinshasa. Donc bino agence mbongo ça te crois agence mususu ce qui est les sangi ba pia mbongo. C'est biso za complication. Oh ba taki Robert Koto Jean Koto. FB International eza na complication ça mokete. À part ça na Angola ndenge to ke na nzambe ndenge osunga to kota ma conteneur pour l'instant conteneur ezate mais to mema ba colis express nous disons la biso express ya ngwana biso ke na Angola donc bloc express zo ke na Angola ya ngwana EDD na Angola pe ceux qui m'ont tapé c'est mon toujours na 13h juste na 13h 1 minute Angola qu'on a ba servi mais c'est bon biso la complication et en plus na Angola ceux qui m'ont tapé c'est mon wa pesi euro awa kuna awa dollar oh là oh là awa dollar FB International yango eza agence oyo bato nyonso baotinda babiloko na bango pe ekoma parce que na FB International awa bato batikaka pe bandeko na mwana Kinshasa baseni bazui bato batikaka pe bandeko na mwana Angola baseni ni Jésus parce que Fiston Basende asalaka musala na ye na alima et en plus c'est un chrétien. Ah bon Asa chrétien. toza na posa ba agence eza ya bana na nza. Amen. Vraiment koli yango na ye nango. OK, merci papa. Attends, je vais peser. On a fait ça. Awa toza na veni Jean Rosta. Donc 40 Jean Rosta na comme la ville carte na biso ya moyo la FB International. À chaque fois so yé au beti adresse au zo mbala moko là je vais peser et na refait ça puis donc c'est ça. Même adresse à Pesakina. 40 Jean Rosta. OK. 77 380 comme la vie. Bato mingi bakosani. Mais kuna ba pesaki te. C'est bon. Kuna ba pesate ba pesa ba sengi kakambo. Bato mingi basali ba agence pour osala mais babi une agence fonctionnalité. FB International ils ont agence ya bana nzambe. FB International batinda ka pe bazoka. FB International eza agence oyo soko pesi loko no ndenge otaki ndenge ozo ba fongola kolia muté bazoka pe loko mona moté. Donc c'est ça papa. Comment papa? Jean Robert. OK. Oui, Jean Robert Fou. Donc Spinter nangesa wana na banga kakotinda bona ki. Awa soko tina FB International banga lo moté. Batuke kindaka. Bato tie biloko na batuke kindaka. Aba cuisiner des trucs kindaka. Ba frigo kindaka. Ba instrument de musique kindaka. Nyonso oyo etina na ba agence na FB International to kindaka nango. Bato nyonso basala lokola ngai po vraiment. Bino bato botikali bosala lokola papa na biso Jean Robert botinda. FB International agence assure. Bakolier komi. Nazobenga déjà kende ko. Collier komi nazobenga déjà. Pourquoi pas demain? D'accord. OK. FB International client yaki na kolela azonga na koseka. FB International agence assure. Awande
nde c'est-à-dire bangonde awa FB international bapangusa biso maya misu eza na bato ebele batia bakoli koli esali 5 ans na agence azwa te koli esali 7 ans azwa te awa koli ekokosala 45 jours te ele même na Italie biso toza awa na Kasavubu awa eza esika ya kobunga te maringa numéro 72 agence oyo epangusa bakongole maya misu yango yo direction oyo eza ya Shaba Asosa ok ngasiko tunanga outi wapi dadi yo outi wapi kasi outi na lupangu moko te ina bosani dadi bolimbisi okomona ndenge bakomi FB international papa baluka muke awa likolo bakomi awa nini CFC Centre évangélique de la foi en Christ. Ok. Awa erreur le kakate. Nengo moni ba mai boyi ata bouteille moko kobunga te. Nyonso kotinda ata eloko ya mukie kobunga te. Na Paris to pe na France to pe na Europe. Agence oyo eza sérieux. Koleka ba agence nyonso. Eza komi kumisa te papa. Na zwi biso makambo solo. Ponga na mona ne makambo awa. Na mituka ekokita okomona. O église na bino. Bacholo mwana. Allô? Ah, papa Rabi Mavinga. Merci beaucoup papa. Nzamba pambola yo. Kaka ndenge bolakisa nga bolobi ete biloko na nga nyonso. Lokola naza mutu munene na yebani. Bakoli na nga eyaka na agence FB international epa ya Fisto Basende. Papa ndenge naza boye biloko na nga nyonso ese komi. Merci na agence oyo lakisa.